MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Bandeko ba bolingo na mawana pasi di solo oyo. Et quand ndeko zo mona image bana kitoko epesi pasi epesi mawa eleki na okatanga eleki na katanga na fungurume na province ya fungurume na okatanga na fungurume bon bato ba posé za bato ya message basemble l'église mona mama ya bana oyo elo nini eleki bana babando kende école. Ouf, quelle tragédie. Oh bela libome. Bana babando kende école na momutuka ndenge za voiture ya mokie et camion mo munene et perdait contrôle. Bino bika kongona mambo nango. So landeli bo ka ro frein ici là qui. Et mutuka ne ko tout abango. Et bana 4 nyonso bana maman papa mo bakufi. Donc la maman a perdre bana nyonso aye. Et pardon, c'est trop choquant. Alors courage na famille oh ba sincère condoléances eza facilité. Phobie que lo aboy 4 bana bango tout bakufi. Courage na famille na maman bano yo na tata na bango na e awa pona pesa message na mabota parmi ma message yo bimi na fin année oyo c'est vrai bat bakufa na ba micronyon soto yebi mais ba mort moko inexplicable et au landama ko bananga na décembre tito kota année prochaine na début année janvier février ba mort ya kosakana te ba accident ba mort subite ba crise ba biloko wana nyonso wana. Je crois na début année oyo bato balandanga ba yebi na pesa un message moko sur ba mama na 2025 go. Chaque jour na réseaux sociaux surtout na Facebook o ka poster ce que lo ça passe bilenge kala mingi meza iso ki muta kufi oka mutu mo avancer en âge asia boti to pa bota koko atiki bana ya mikolo na bakoko na ye bon bat ba okunda ye mais ces derniers temps vous allez constater bilenge bazo kufa na bana ya mike oto benga ba innocent ba ebilo to bande obota la bano ba ok classe ba ok de classe et yango moni to sambelaka to zana bisida otika famille na maboko nzambe oh bana kitoko des filles des garçons Jesus Christ maman na ebité place azola la nzamba pesa makasi pa batela wo God, j'ai 4 enfants. God forbid. Non, souhaite en ôté. Bandeko. Totika bana maboko nzambe. Na yebi ke bato mu comprend. Ba ko koma to pe ba ko loba ba yebisa ke ba sambela raté. Totika bana maboko nzambe. To sambela pona bana. Pe pona biso moko. Surtout na temps tozo biko yo. Et c'est la prière nkonyonso singa na nzambe okufaliwa batote kufaliwa maboko batote soro okufaliwa ya nzambe to pe ya volonté ya nzambe parce que ba mawa nyonso to komona et c'est pas dans la volonté de Dieu. Le fait que Dieu permet ne veut pas dire que c'était la volonté de Dieu. Que muto akufa. Donc nzamba bimisi mwana mokili.
Pour ça la 5 ans, tout 2 ans. Et puis, liwanini. Te. Bandeko. Tout le monde de la mine pour ma bota, tant haut aux alliés. La prière est l'eau oui, mais baki sa consécration, baki sa vie à prière. Sambela pour la famille. Bon organiser la prière à famille. Sambela na libota. Sambela na bana. Sambela rayo moko. Bonde la mingi. Tant haut aux alliés. Nous avons recommandé que l'Église puisse élever encore la voix vers Dieu. Que semble la penze belé. Le temps est mauvais. Bah sacrifice aux saléma. Bah bazo ko renouveler ba alliance. Surtout bah fin année, début année. Alors cause à la victime était. Il y a mbeka o cause à la mbeka ya mutu moko songolo pakalate. Vraiment nzamba bomba bino, nzamba batela bino. Et puis c'est pas c'est pessima. Nana profiter na pesa conseil na bato yo ba sekarabasi oyo nanu bazui mabota te. Tope basi yo babota te, tope bikomba. Na moni bat ba fingi nde on a biso sindia. So ngolo banalia bota nanu yo banalia na bana nzamba limbisa bino. Ta 4 bana. Tam chose na banka mibale. Tam sumisa tu 4 bana. Bana ba innocent mais ke ba ebe lorote ba sale lorote. Ba nyonso na mutu ke fini ba on ba kufi sur place. Maman ba on perdre bana nyonso. Tam so bota sauter. Mama, oyebi lobi te. Lobi ezala ya nzambe. Zala bien na mutu nyonso. C'est pas la peine. Ya kobomanaka, ya kofinganaka, ya kosala na mabe. Parce que nyonso ekomela mutu nyonso. Bible ezoloba tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Na mutu asambela te, na mutu malamu na mutu mabe. Oyebi lobi te. Maman andimaki. Bana sukoli bana lati ba ke classe. Avant de va prendre que non bana basali accident nini. Ake otala bo na hôpital, ba ebise ke no bana no nyonso ba kufi. Yo mto finga pose ka baninga. Ekomba bota batala yo. Yo bana wapi bango. Yo zana bana. Mama, munu bana obetela tolo wana. Ba olala bala mogite. Na souhaité te. Na nga na yebise ke te yamana likambo. Lobi ezala ya nzambe. Koseka baninga, koseka bana ya baninga. Abota bana yizengi. Na habité baton soso basabi non de nenia. Que Dieu nous aide. Et sur le PC passé, pendant vidéo, courage encore une fois plus na libota oyo. La famille, message est que Matissa vie à prière. Le temps est mauvais. Et mbeke salema, renouvellement ba alliance. Ba faible, la bilia ba fort. Lelo qui para sauter. Yata za famille na ngate akolia yo. Akolection na kisi. Surtout famille pe bandoke, ba fond la benda porte, ba pesa nzela parce que ba luka ko déjà mandakala. Développer Matissa vie à prière. Bakisa ba prière. Développer intimité dans Nzambe. Kanga ba porte et sambela na ba principe. Parce que le bat bazo sambela. Mais ba brèche chez ato le Satan va pénétrer n'importe quand. Tiako banga Nzambe et osunga. Et puis si passi. Dans la telle image ba pauvre innocent. Ta bana kitoko, bana mike, basali lorote ba ebe lorote. Ndamba ba milimo na ba on a kimia. Oh là là, ta sourire. Oh. Les garçons derrière ta la charisme. Ouf. L'odave mission so. C'est ça. Partagez, que Dieu vous bénisse.
Et je crois aussi à Moutouya. Merci. Au revoir. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban plein
dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.